Matondo bandeko balandi émission Bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bokolanda ka biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu bomo mesano to meseni koloba ete émission ye Bayindo bola muka yaka mabota mabino na tina siyo ko koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kosanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basufa toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya mbonzo kande ye moto afandi na mabele ye ntondankita talantina ne songenzila mfumu kuzukia munzana mpanda na ngola ye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu ba ye lisusu bongo kozongisa moindo na esika bungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo Bayindo bola mukatokoliki ya mwa ntango ezwe ipenza mwa mikolo oyo to zaraki lisusu te biso na bino na manaka yeto analizaka na manaka yeto kola musaka pe lisusu bongo conscience ya bato mosala ebendaki biso na ngambo ya mfwa paikani nesongia nzila mfumu kusukia muzala mpanda na ngola bankumu to pe ba chauffeur coutumier ponini te bangunza religion africaine bakendaki lisusu bongo kosangana na bandeko na biso ba machuaniste kuna tokanisi kumumalanda kuna tokanisi pe bongo ngunza masengo to kosisa kotanga bino te bozemi ke to yambe makipenza kitoko makasi koleka pe mosala esalemaki bo elongo bani kolongwa na biso makelekele tokendeki lisusu te na kinkala epaikani tokendaki kotala esika kani batiaka mbuta machwa na boloko epaikani mbuta machwa azalaki bongo kosala misala ya makasi tope tokolobaka na ilopoto ba travaux forcés kino e ya kukumbela bango kufa na ba torture lolenge bazalaki kobeta bango ba cross arme na kati ya boloko bandeko ba machuaniste bakanisa pe kotelemisa monument ya mbuta machwa ezala elembo esika kani ba generation bikeke ye kolanda na sima bakokendaka kotala po ya kokanisaka tango yonso soko tokomi le 17 ngambo ya République démocratique ya Congo soko tokokanisa mbuta Lumumba na ngambo kuna tokokanisa bongo mbuta machwa tolobi ezalaki elembo kasi ezekolakisa ete mbuta machwa po ya Felika mobimba po ya Bayindo banso ya Kimpavita po ya Bayindo banso fumu kimbango axe central lisiko ya Bayindo longengo o tolimbolaki na manaka yeleki moto yonso tango bango batelemaki moto tolongengo na Felika bato yonso na bisika bakotelemela bakozwa be moto ya fumu kimbangu pe komema bongo na biteni iye ezwami bango matondo lelo biso na bino to sepelaki lisusu to sombitini ya makanisi na maye matali bongo responsabilité ya moto to pe kozala ya moto tokolikia kolandela mwa ntango bamboka na biso ya Felika etelemi to ekangemi bongo na ba distraction politique partout na Afrique noire bilenge bazinga maboko bakozelaka président intela longwa président intela kota nde biso to bandivi ba dirigeant oyo balongwa parti oyo elongwa parti oyo ekota wana nde biso to bandi bomoi soko bilenge baze na ngambo ya opposition bakozilaka baye baze na pouvoir soko balongwi bango bakota po koma pe tango na bango ya kobanda bomoi vice versa na ngambo ya Congo Brazzaville lolenge moko na Angola na Burkina Faso na RDC na Kenya partout mais lelo biso tolingi tolobela nano responsabilité ya bilenge conscience kati ya bomo ya moko na moko biso tolobaka
tozalaki na masolo lobi eleki na ndeko moko na kotanga na ye no kombo na ye te na kotuna ye na masolo ye koya soko ya kolingana tanga ye lokwa aze ndeko na ngai tokobenganaka ntango iso pe minute ebele donc aze kobattre record na bandeko ya libando bakobengaka soko abengi ntango mosusu 2 heures mpo na masolo ye etali lobiko ya bato alobi na ngai abi me ndeko botale mpo nini likambo yonso bino ya kaka mondele badirigeant na biso esika bali bango moko bakoki batalaka teke saki ya loso penza na pri oyo peuple na biso bakokoka kolia te mondele aza wapi na makambo wana nini ya mondele sokolipa eze kokita kaka grandeur mais eze komata na pri makambo ya mondele nini na kati tobisaki bango eze cahier de charge okoloba na ngai na badirigeant yonso oyo baze na bamboka ya baindo bango yonso baze motema moko moto ayokaka mawa ya peuple na ye te cahier de charge line bakuti eze kopermettre bango te batala bolamu ya population baze bato baze na mitema bakanisaka mpe kosala quelque chose mais tango bakotaka na pouvoir nde sika bayaka comprendre que na makambo balakaka population libanda basé na incapacité ya kosala yango c'est-à-dire basé na bango kaka be ba marionnette bakotalaka sans kobakisa liloba mais lelo tolingaki plus tolobela naino bilenge bato bakolobaka jeunesse ya lelo eliki ya lobi tobandi naino ko comparer ba jeunesse yango ya loposo pembe na ya biso tango na ngaki na simba loposo pembe yango sala kina kanisa masoro ya ngana ndeko na ngai wana et pas na bango ba loposo pembe était les obligatoire ça mususu suka na 15 ans classe obligatoire tina 15 ans et pas na bango bato ya misala maboko to misala ya maboko ndeze ko dominer misala ya bureau moto yonso te atangaka université et pas na bango moto yonso te atangaka etelo ya molai adui base akei ko yokola mosala e bamboka yonso lelo to kobenga ba pays développé bamboka yonso lelo to koloba bamboka oyo pusi misala ba pusi yango na misala maboko lelo mabele lokwa France bazena isika ya malonga te bazena mabele ya malonga te ya kolona mais tala ndenge bapesaka mwa lokumu na bacultivateur na bango epai na biso eze contraire biloko eze ntina biloko eze bokasi biloko eze kosala bamboka na bango existe epai na biso eze misala to biloko oyo makambo oyo eze négligé awa soko moto asalaka bilanga azwi na moins de valeur ye moto asimbi alimentation ya bato maze pauvre malheureux aze abandonné na société epai na bango botaki komona mikolo eleki na France soko marche bacultivateur babimaki na batracteur na bango baparalizaki France e lisenga na bango eyokamaki na baye kokamba ekolo wana epai na biso tout le monde veut être bureaucrate tout le monde alinga azala moto ya biro tozwaka tango 6 ans primaire 6 ans na humanité okei soko na wana toza koloba na moto ya double ta bandeli etelo te okenda kosulisa université 6 ans lisusu soko comité na licence aujourd'hui au moins 18 ans mpo ya kotanga na 18 ans wana te oze kotanga oyebi te okosala nini soko silisi te la preuve en est le loi wana République démocratique ya Congo ebele ya bato turuku ya bato batangi bitelo ya milai me basali ba cabine na coin bakomi lisusu organe ya kobebisa bato po cabine appel téléphonique ko futa te
faut atia ba condiment ba complément abakisa bakisa akoteka sododo akoteka tumbako ya zolo akoteka cigarette sikaloko pe cigarette bala na kanali kaya bangi atipe noir un intellectuel masali bongo ponini depuis silisaki etelo akomi charge et plus grave yaka soko bazé ko tanga ezalaka lokwa mosala po ya étudiant akoya ko beta rubrique syllabus pas ya papa akoya ko beta rubrique ya TP wana misoleze ko bima pa ya ba parents parents pas ko sale fort atateka ka matembele atateka ka nguba azeko bunda mwana na ya tanga silisakela sipo koma moto lokola. Donc mon délai a joué moi échantillon moko oyo basilisaka kelasi ati bango likolo explication comment mwana na ngai atanga akoma lokola. Donc échantillon wana ndeze ko aturer bateau vert nene tolobi lokola bateau ya bilanga bazé moins important moboti ninya kolinga mwana na yake ndasala bilanga okokoma lokola nani na mboka oyo ba valoriser nani asalaka bilanga na mboka oyo ba valoriser nani asalaka cordonnerie te cordonnier ze moto ya soni aze kutu même pas na tango bala moto asalaka bilanga ze moins homme aze kutu te na tango kenda koluka loboko ya mwasi bato yonso référence ze bato basé ko sala politique bakolobaka français bato yo basé na ba banque bakolobaka français. Oh to bosani que bakobimaka ba 7000 finalistes mais une société et une entreprise était oyo koki ko engager 7000 mais chaque année basé ko bima lelo mosala na mboka oyo to na ba mboka ya Afrika po zwa mosala fo basimba ona loboko. Ah, kulutu na biso moko tokolaka na ye na balabala akoma nesika kingandi ye wana koma kusala eloko boye ye wana koma kusala eloko boye ye wana ndeta mo mosusu akoki abenda. Donc bazoloba mosala e koma na recommandation po jwa mosala fo ba recommander yo e pa ina bango to mona kawa moto alaki awa moto akotia maboko na poche sokwa komi kaka na mikili ya poto ata voirie akosala échafaudage mosala ya pasi ingeta pokuna bokuti loposo pembe a valoriser misala wana kolongola mantiti eze sonité kokombola nzile eze sonité basimbaka peinture eta wana République démocratique ya Congo kuna bakoma ba peintre bayebaka mbeli maçon te kuna basimba ba mbeli maçon bakoma ba électricien mosala kuna ezene telo te baluka lisusu ba diplôme te ebele awa ba excelaka ba dui ba diplôme ya licence kuna na mikili ya poto bakoma bato kolata ba gant misapie kemba wana boyebi mais kokamwa bato yo bauti kuna ata soko adzoyi kiboko nziawa akokoka te kosala oyo ya aviva na Europe akokoka te kosala oyo ya viva na Amerika to na mikili yonso wana ya loposo pembe awa moto azwi considération moto azena ntina moto atangi ba etelo ya milai awa moto azena ntina moto unité de mesure ya mayele ezenkasa diplôme moto azwi te azena ntina te. Et tango yo sotoze ko répéter na bandeko yo sobakolanda kabiso na ba dirigeants politiques il faut to sala ka statistique il faut to sala ka statistique to bimisaki ba étudiant autant na 2016 to bimisi autant na 2017 2018 2019 lelo na 2020 to ko bimisa autant mais na yo soto bimisi wana basali nini déjà basali nini te moto kosala analyse wana zete basé na ntango wana te etelo eze ko fonctionner bato ya misala maboko basé moins considéré bato bazangi tina mais tango ba président de la République balataka ba chaussure mais si mosala ba cordonnier
tango na bango ba ministre bakolata ka chaussure mosala ya ba cordonnier et pas na biso cordonnerie et bimi lokola eloko moko bambeza lipapa moto akotia ka crochet et esili nango ba menuisier basé esika yonso touti yango tango mosusu entre parenthèses tokoyebisaka bandeko lelo na République démocratique ya Congo secteur ya ba chauffeur eze secteur moko eze ya soni bakokelaka ba embouteillage inutile bongo ndenge bakofinga na ba bêtise bango ba chauffeur okozana na likanisité akotala ta memi etuluku ya bato akobimisa bêtise sans gêne ingeta na ebisaka bato tango toze kokola mwana yonso aze mayele te batindi na mécanique na bato baye kotala bino balobi mwana aze kokoketelo te botinde na mécanique kuna na mécanique ayekoli kokumba akoti sika wana nzila botala danger oyo lelo tokomi nango bizengi na bizengi po ezalaki moto aze moins intelligent soit disons mosala kosala eze mécanique te eloko wana yei partout mwana moko ta koloba na parent na ye tatanga na lingi na sala menuiserie ba accordé lelo na bana baze kotanga te aze na deuxième SEO option ya kosala yebi plus scientifique biochimie maths physique littéraire commercial pédagogie générale électricité mouké tant mon souci mais mon kolofandi na salle examen d'état au tali item omoni ebele ya ba option eze olobi mais po nini bakolobaka mona bato te agronomie ali eze na lobi na kosisa kotanga yango te na manaka oyo mais parents ni na kolinga mwana na ye alobake nga na lingi na sokipaka na bambe to na ba fleur te wana te faut ça la scientifique kuno sali biochimie pour lobi la médecin il faut ça la littéraire pour lobi plus tard na université que na ça la science politique au mona te lobi po komana mboka bato bakei bakomi esika moko bayebite nini basala batu moto asilisa na science politique bati ministre ya pêche et élevage na bomo ina ya bokola ta sosote a bokola ta kobaite mais bati ministre ya pêche et élevage par rapport à ma appartenance politique par rapport à ma coalition par rapport peuple jeunesse wana atikali na ye moko jeunesse a ko vivre un espoir ye passé ko tanga science politique pour mona ka moto moka tanga science politique a comme ministre matalité combien de générations basala ki science politique o ba kei na ba cabine ba komi ko teka na ba noa na ba cabine na ba sododo yese ko se référer na échantillon ya moto moko na bato bazalaki na bango na mboka bazalaki na sens à responsabilité bilenge ya mboka nga nazalaki na mwa mboka mwa mingi na tamboli okomona elenge amona na ino Kinshasa te atiaka manyoko na ye na sia mabele atandi fufu na ye aluki ba commerçant motuka ndenge bimaka batangi basak babengi na Kinshasa ba s'informer kuna fufu zeko teka mana combien soko 40 000 les sacs tant mo so bimisi 50 sacs na ye ayebisi bango soko boteki 50 sacs la ngai bosombela ngeloko boye bosombela ngeloko boye boso donc bref na mboko kokuta bilenge abokolaka mwasi na ye azena mwana na ye azena ndako eze équipé oyo awa bilenge oyo ya capitale bakokokata kopusana te mais moto wana tango mosusu plus tard akomi ko économiser misolo po ya Kinshasa aya kozonga mwana po awa epai na bango 18 ans moto akomi responsable déjà était l'autre baki awa na debi et c'est obligatoire etina âge à 15 ans et pas na biso te na 30 ans moto yaka kotuna fufu epai ya baboti na ye abimaki abo fufu botiringa mokebo endenge nini atika ki rien po yebi pena na komi na mbula soit disant ya kotika mbongo te mazalaka
entretenaka bolingo na makangu moko na mwana moko bakutanaka na bar basalaka yoso na hotel kuna ze responsable adulte ayebi kosala yango ndenge sengaka basala soko azongi na ndako moboti apesa fufu bato mosusu bauti atiki mboka atiki bilanga faut vivre mindule ya capitale faut vivre longengo ndenge basi bakolataka batai basawa ayei capitale bandeko bakoyamba oloko yaki na mwa moteko yaki na mwa kwanga soko ya ntinga soko kune 7 jours mwa bido mafuta mikolo wano ze penza aboni kuna na mboka eze malamu soko biloko na yo esili fufu na yo esili masango no yaki na ngo esili bapeshi okombo soko brique soko nani okaka motaleki na brique open na fanya ko ningana te epo balembio il faut zonga moto wana ko mi charge ay ko zonga mwana na mboka za ki responsable na mboka za ki responsable tonga ke bilanga na ye akati bilanga na ye kote moka ze kolona milona ya mbangu atiaka mwa pilipili pona mbongo ya mokolo na mokolo kote moko ta muso atiba nzete oyo soko safu soko avocat oyo eko lala mikolo mandimi atika biloko wana po ya kozonga mwana babanda koboko babanda kotila mibeko awa na capital bati cerveau bona kamwite po ezaleli yango ekoti pe presque te na bamboka yonso bato balukaka salaire avant sala mosala moto alinga koma lelo lokwa fali moto alinga koma lelo lokwa wera lokwa jube lokwa soko fere atali parcours ya fere te atali parcours ya wera te ko banda soko na dibamboma wana tokoliki na ba réseaux sociaux boko monaka ba silisi repetition ba lei loso ya mafuta oza ko monaka awa wera jube soko nani souffrance ezegi bato bayebaki ba jube na ba ITC flash bayebi bazeko yape telo na ITC makolo bato bayebi bafali bazeko longwa bandal azeko kenda koluka orchestre tabandi na quartier latin babeti ba concert mosusu azongi makolo mais bato bako copier tant wana te bato bazeko tala fali ya lelo nalata lokwa ye naloba lokwa ye natambola na motuka lokwa ye église eyei lisusu ninga tolbaka église l'opium du peuple eyeli lisusu kotia volume na bomo ya bilenge dites seulement amen okomi moto mbongo mena mboka nini yo pasteur oyebi amen komi saka moto mbongo po nini te chaque tongo yo lobaka no kaka amen amen okoma moto mbongo yo batilaka yo mabonza pa ya bilenge wana crois seulement na Yesu okomi moto ya mbongo na bato bakumbela yo biblia loposo pembe basambela kate po bakoma bato ya mbongo malamu bateka mandoki na felika malamu bayela biso baki superhumain bateka na felika po batonga ya bango bamboka mais soko bayebaka na biblia moto soko asambeli akoki akoma moto ya mbongo yango bose komona lelo ba problème ezali na ba mabota bandeko ya mikili ya poto ebele bose ko benga ngai tango yoso tolobaka bandeko ya mikili ya poto ba mindelo bazeawa bajwaka wa po ba infesure pai na bango bendio ba yawa basombaka lopango te batonga keloko te o baze ko sala wana ze ba contrat po ya bolamu na bango soko bajwi kaka misolo bazongi na bamboka na bango mais bino na Europe oyo boze ko twa kuna botiaka wapi ingeta bandeko pe ba avancer ba raison ndeko na biso botalenga na tindaka soko biso misato lelo na mama na ngato lobanaka te lelo nga na tata na ngato lobanaka te na lemba ndeko ndombelo ko lobaka kutu biloko wana te na zene loko te ko tinda na bosa na famille wana na pesi mbote na kanisi ndeko na nga lubokolo kuna na kolma couple bafudisoni ne mwananga baf makambo yo tango na zeko koloba yango liboso etando na kanisi bino masolo yonso to kubetaka bilengo bazeko yambawa
kulutu nanga tinda ki soko transit, kulutu nanga tinda ki soko motuka nini. Ye lokola mesana ko jwa salaire avant sala. Ndenge kaka motuke bandi ko yana versement ya komi patron. Toyebi bato ebele bakoya ko pesela bango versement na motuka na bar. Basi base ko kwanza yate sika se ko kamukusate. Wana baninga yonso bakomi proche. Ataze vilain bakomi ko benga e bogar. Ataze mokuse bakomi ko benga e géant. Wana po pota soko ezemo besu nzinzela ndaka. Lokola pe mokili ya pauvreté entourage yepe fois la kisake a grand frère na mi kili atindela kinga mwa loko motuka na gérer baninga ba yeveroye akosala folie ayebita n'ignora que yaya kuna ta mosusu akombolaka yaya kuna ta mosusu mataka na échafaudage na ba risque yonso yaya kuna se priver nini na nini patindela biso motuka masoroto te ko zala nango nande ko lubokolo ba couple mingi ya mikili ya poto eze ko kabwana kuna mwasi na mobali ba mixaka bokasi na bango mwasi aze ko sala mobali aze ko sala baze ko sangisa misolo pona survie lobito mosusu ezalaki couple e kabwana ki po mwasi atindaki quelque chose na famille to conteneur et to eloko famille ezongisi eloko te mobali abi na lobi kenda kaka avant ozonga na ndako fona zwa résultat ya bambongo wana kitaki Afrique côté mosusu couple mosusu ekabwani po mobali atindaki na famille na ye résultat zongi te mais boze ko tinda epai ya banani tolobakawa on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée okotongeloko ya mal ongate na mobanda ya mabe jeunesse yango lelo jeunesse a prié sans cesse. Soko uti église ko sambela. Mokolo mobimba soka ye ina poko. Akoka nzala folia. Polo samboyo balobela ka mene elongola nzala zete. Nzala folia. Soko yoki nzala ifolia. Donc ekolia il faut ça. Église est formée lisusu ba paresse. Et formée lisusu ba fainéant ba inapte, ba distrait. Bino na mikili ya poto boyebi loko ngai église eze permanence ya batote bato bapusi mibu église etikala ya kufungwa ngonge kokio ya chapelle ya kocha sali lo sambo ngonga na ye moi 30-40 minutes akei awe pa ina biso na l'état congolais azeko tala ndenge nini ba église ezeko tondana bakangeli ebilenge ete ni moko l'état zeko senga ba investisseur wana soko ba yena mboka na ye ba yende na Sodome okay na ba pays arabe na ba pays ya barabe biloko ekolangwisaka ekosalemaka te mais tango ba yawa bango moto basali ba whisky pourcentage ya alcool et banité cible jeunesse. Or, ce qu'on va détruire jeunesse, bah simbi motema ya futur ya mbokato ya esika. Bilenge barobanini, bilenge basalanini te. Chaque jour, tolobi malamo chaque jour. Et banakate week-end to week-end te bikala eze ya kotonda. Namboka ya ba pauvre moto moko sombaka 10 bouteilles ya soko ya masanganini chaque jour okotambola na bikala olobi mais lelo anniversaire nini ya mboka lelo fête nini tolobaki yao tango bandeko bakufi na beni ata bilengete ba compatio na ma mais toyebite tout mona ba dirigeant africain na Charlie Hebdo bakufa soko 7 personnes ya pamba bolimbisanga na zongisaka nano makanisi. Ba dirigeant africain balata bilamba je suis Charlie. Mais biso 12 millions de morts banda 96 telelo. Na Beniawa talaba massacre.
bokolamuka lelo 30 mort bolamuki lobi 18 ango mikombo sauté 18 ango eze bana popite bikekote bato mais bilenge wana baze kolangwa canetons à l'aisément mais tout banda ko comparer jeunesse ya mikili ya poto na jeunesse na biso kobanda 20 30 ans moto a préparé carrière ya bon moi basé na ba pilote ya ba 22 ans 23 ans basé na ba savant ya ba 22 ans 23 ans te na ba 30 ans basé na ba architecte ba sali biloko ya minene de epai na biso mbula wana moto azé mwana 22 ans ezé l'autre côté donc moi na 22 ans wa azé nano tango moso akokola kana bondumba moi si mobali bisika yonso tozé ko tambola na bamboka yonso to niati makolo surtout ya baindo même système na Angola no tele tozé ko lala ndengo zé ko bimana tongo okuti bilenge batondisi ba mesa soko na bakuka soko na biloko nini même système Afrique zé ko souffrir na lobi na yango déjà lelo Lobiata, moko alongwe na population, a commis dirigeant, a reproduire kaka inconscience, oyo akola kina. Bako changer ba génération, bako changer ba dirigeant, pas ces échos persister pour inconscience et échos demeurer. Bandeko ya mikili ya poto oyo tokosolola na bango mwa malamu balobi na ngai ndeko Ndombele biso wa tokotika te ko s'attaquer na ba dirigeant poto mona ka biloko na bango awa ndenge bazeko ya ko somba ba immeuble ba villa awa na mikili ya poto mais to mona ka ndenge peuple nyoko makako cahier de charge. Charte de l'impérialisme. Banque mon côté Afrique que bomba misolo dépensa 2 millions de monnaie. Wana lo poso pe menda lobi. Yango dirigeant yonso. So ka joyi quelque chose. Akendaka ko bomba ngo na mikili ya poto. Bana na ye akei ko bomba na mboka ya assurance. Libota na ye kei ko fanda na mboka ya assurance. Pour awa yemoko taze dirigeant, azé président de la République, azé premier ministre, azé nani, ayebi ke na génération oyo, mwana nanga soka kolia kozala futi. Te. Biso bilenge to doit conscience. Mon sala ya soni ezalaka te. La preuve en est soko bobimi libanda misala yango bosalaka. Na kendaki na Angola na kuti bato mosu batekaka soko shorisho na mapa, awa lingaki kosala yango te. Mais soko sala ki yango pe awa, oti je suis un malonga. Olinga ki kako vivre. Te. Moto akei kolona akuti zamba. Akati zamba azelie kauka atumbi abandi ko balola mabele ase kolongola binkumu aloni aze ko surveiller milona abandi na pépinière aye ko bongisa ba plate bande soko nini wana yonso yemoka ko luka café yemoka ko luka sukali yemoka ko luka soko linyoko oya ko kenda ko lia na bilanga mais likia na yeze lobi na ko sala bilanga oyo ko mona lobi bilanga oyo ko bokolonga bilanga oyo ko lesa ngai mais biso baindo to salaka nini te nakenda koluka mbongo na église soko za mobola makasi sambela makasi mais est-ce que totuna kapé bango ba pasteur bozwina bango utaka na losamba to bozwina bango utaka ndenge ba exploitaka biso lelo boze komona bisala na bango lelo boze komona misala na bango batteur pornographique batteur ya ba film ya porno
bandakisa na bino lobby. Ne touchez pas à mon pasteur. Moto na moto sala nzambe na ye, nzambe ya prophète Kingandi. Donc soko oyeye pa na yete okozwa lobby côté. Ndenge ba exploiter ba poche ya bato, ndenge ba zeko exploiter ba nzoto ya bato, ndenge ba zeko exploiter ba se ya makolo ya bashi ya bato. Et pas na bango bashi ya mabala ba jete. Soko sepeli na yo, yenda ko transmettre yo onction. Donc je ne sais que souffrir. Bayebite nini basala bilenge bayebite batambola ndenge nini confusion kuna babwaka ki mwana kuna basala ki boye kuna donc on dirait matière basala Lucifer bazo yango nde awa na Félix précisément na République démocratique ya Congo okola mukate ozanga koyoka na commune boye babwaka ki mwana moko okola mukate ozanga koyoka kuna bakata ki moto okola nyonso wana ezeko tourner au moins de 15 à 30 ans biloko wana solution kouta wapi solution ekouta wapi te to banda ko recadrer makambo te lobi ezalaki ba photo roman pour dévier bilenge et même bango kaka na monde ya bolingo lelo ba sopeli bino ba série télévisée Android lelo téléphone et pas ya bilenge ba téléchargement ya ba film pornographique je na zema kasite na kokenda koluka elenge mwasi ayoki soni na tambusa bitabe ngai penda nzoto na ngayo na tambusa bitabe eko simbata mayoki soni te amiteka atekaka nzoto na ye abimana bato oyo bayebani te outa wapi si je pesa $5 ebokei opesa 5000 francs soko pe bande kokoma minuit azoi na ino cliente akolinga ta échoué ata ba 1750 francs adui kaka $1 adui kaka bokenda boleka soko kosala 15-20 minutes okiti azen espoir akotwa lisusu mosusu mayoka ki soni kotia avocat na motu ndunda na motu ayoki soni kolona mayoki soni te koteka bolumbu na ye. Ça se passe ici na Felika bato bazé ko mona moto koloba te tout le monde plongé na ba distraction politique. Félix Alobi a dissoudre le parlement ba répondre na Janine Mabunda kuna kinga kati fo ba panzana intérêt na biso na kati ya ba débat wana zeni o babandaki le 24 janvier 2019 lelo si ba sombi ba immeuble basé ko somba ba terrain to robaki na manaki eleki $1 million a sombi yango terrain peuple si asalini peuple sa combien ma deux soit ko somba lobi na facilité lelo zeko ko kalisu ko somba yango te mais est-ce que bomituni na salaire nini moto na ina na ko somba terrain à 1 million a gagné combien pour dépenser yango bose ko ka makelele na tango yo bato baze ko sala mission ya conscience yoka bilenge bakangami makelele ko ganga ndenga ze wana nzala ko keta ko luka bilia na ndako te po biblia elobaki prier sans cesse bo souffrir to kabona po ya mokolo mwalelo etandeze ngonga esala ka biso pasi manaka yonso pour comprendre niveau ya inconscience ezena bato botala kaka na YouTube na bino bato bozena mikili ya poto na bato pe awa bakokota ka YouTube botala ba vue ya be mission à caractère pornographique botala pe ba nombre de vues na ba émission oyo zeko luka conscience ya bato soko eleki mingi eze 1400 vues soko eleki mingi eze 1500 vues mais l'émission oyo fille moko zeko la kisa ndenge nini position nini et umisaka bato soko nini 980 000 vues 1 million de vues na batata bakolo azeko tala mission wana mwana mokala kisaye ndenge basala ka bolingo tango mususu yo tango bandaki ko sala bolingo mwana wana nano bazwe ilikanisi ya kobota yete te distraction de baba ben jeté yango ba pesi
engrais chimique, conscience, et c'est que souffrir na malnutrition. Biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani lisusu na mbala ya sima pona manaka lisusu matondo.